bonjour. Ezali Maître Jérôme. On s'est retrouvé dans Ouetta France pour une édition ya lelo avec Mike Mutombo et Nazako Lukaye. Pour juste pembeni ya mer et océan. Ouetta France ezali endroit moko eza pembeni ya océan ya mer. Bon mona Mike Mutombo wana déjà na distance. Mike Mutombo à la distance et bon à côté oyo bazwara ba bateau oyo ekendaka na Robben Island prison oyo batiaka Mandela ya Robben Island. Alors au bon on ezali Ouetta France. Vraiment c'est une bonne chose. Dès bon moment, Mike Mutombo wana za s'approcher de plus en plus na za ba image na Ouetta France et na Robben Island ezali île moko boy oyo place bakanga Mandela 27 ans mais bazora ba bateau nango c'est-à-dire ba canot rapide pour ekende kuna na Robben Island. Et où ezali ville à Cape Town na Ouetta France ezali non loin na centre-ville mais ezapé à incliner na rata nino. Bonjour les patriotes, Mike Mutombo. Bonjour Maître Jérôme. Santé, ça va? Ah, santé kitoko quand nzamba zo permettre Maître Jérôme. Vraiment tokutani lisusu pour na édition oyo et oza édition mo spéciale de osala ngo pembeni ya mai avec beaucoup d'inspiration. Et sans plus tarder, nous au saluer d'abord Batnyoso Balandakayo et tout consort là. Ok, merci. Je vais la parole. Je vais mbote d'abord à Liboso, na yo morono Maître Jérôme, dans la Simabilili, les patriotes, pour permettre que nous à chaque fois. On a l'imbolé là, na manu la bande qu'on a biso bata na Congo, au bazar égaré la vérité, va comprendre la réalité, la situation politique ya Congo. Na pesi mbote na ye moko mokonzi na nga apparaît ko papa Honoré Mbanda Nzamboko atumba moto wa yambo. Na pesi mbote na ye mo président CCDP colonel Dombo, vice-président Bobo Congo. Mbote na yo moko Pichen Malanda na France, Bendele Telema toujours na UK. Et pas maman na ngai yo moko yebise ya moupoir la Rachel. On est ensemble. Nzamba pesa bino makasi toza geda tokobunda ti tokolibere mboka oyo papa na nga Ross Fernando Mansa mbote a trop place ozali Nzamba opesa to makasi papa na nga Fernando Mansa na ndengo tindela nga ba élément ebele tozobunda bitumba oyo ti tokolonga tokolibere mboka na maboka ba Rwanda. Merci. Merci. Alors sans plus tarder ok la première question. Mais avant c'est là Naoki Oloba que la fois passée na Loba qui en haut que Gandhi à Loba dès lors les lois de ton pays sont devenues insupportables et arbitraires. Le peuple a le droit de les combattre et de se révolter. Au moins alors Gandhi à Loba et Lokoana et à ne pas oublier que les Congolais tous victimes de l'occupation depuis les temps immémoriaux. Donc c'est vraiment depuis la nuit du temps que je suis au tel ce qui se passe et tout consort là. Alors première question, c'est à la focaliser dans le sens il y a mission des Nations Unies d'abord au Babengi et Monisco. Depuis 1960 après conflit ce qu'il y a eu contre confusion entre le premier ministre Lumumba au saluer mémoire naïe avec Baba occidentaux. Alors ils ont créé Lumumba kenda kesika ya ba risa kende oza soutien et ba mona kiango mabe c'est de là Monisco et aux Nations Unies et à Congo, mais à chaque fois tout le monde a un rôle des Nations Unies à Mobulu et suite au long na page Johanna ba période dans musée Nations Unies depuis jusqu'à l'heure actuelle et puis la mission na bango ba bengango c'est la mission la plus importante des Nations Unies avec la fois passée là je crois 22 000 hommes à moins il va réduire effectif.
mais au moins la mission la plus importante il y a Nations Unies na planète Terre, mais la mission la plus inutile pour na biso ba Congolais puisque mission na ndenge eza wana éliminer biso ba Congolais ebele et la présence na bango baza ko violer baza ko sala ba crime contre l'humanité, même crime contre la paix et même crime contre l'environnement. En tout cas tout moni ba forme nyonso ya ba crime de génocide mais na présence ya Nations Unies. Alors ndeko Mike okwebisa batu nini o ba Hollanda yo s'agissant des Nations Unies. OK, merci mingi maître Jérôme na ndongo pesi nga parole. Na linga peuple congolais bolandanga na bokebi nyonso. Na 4 coins ya globe esika nzambe asali ete tozala oyo toza libanda ya Congo comme na kati ya Congo. Lelo ngai ndeko na bino Mike Mutombo nake kodécouvrir vraie mission oyo MONUSCO asalaka na Congo. Tozoluka ba stratagème elobaka toujours maître Jérôme, tozoluka ba moyen tout comment tokosala po tobengana ba Rwandais oyo babotoli biso Congo, ba Ougandais, ba Angolais na bato mosusu baza koaccompagner bango. Alors, ennemi à liboso ya peuple congolais singeli boye balelo eza MONUSCO. MONUSCO o bomonaka bafanda na Congo wana ndenge bauti koyoka tout à l'heure maître Jérôme auti kolimbolela biso ke baboma bacrime humiliation baviol banyonso esalama na présence ya MONUSCO. Na orapele bino voir même na 2013 si je ne me trompe pas MONUSCO accompagnaka M23. M23 bayaka tina ville ya Goma. Batu ba accompagnaka M23 bakota tina kati ya ville ya Goma ezalaka MONUSCO. Tango population bina ganga beleli Kanamba albi Kanamba yo trahir biso. Comment tiki M23 bazo boma bandeko na biso na el wana mususu bazala accompagner na la MONUSCO tina kati ya ville ya Goma babetana basinga bamindele bamona ke stratégie wana erevesaki yalaki des échecs pona bango. Yango wana bapetanaki ba consigne ba ordre ba yebisi M23 ba se retirer sur la côte ndeka ba yebisa ba chiffre ba 80 km 120 km ya ville ya Goma. M23 sali ba déclaration na ba makenga ba nini no to négocier accord du 23 mars ba nini tout ça c'est ba respectant ngote to kanga Goma. Au moment Goma ezalaka déjà na maboko ba Rwanda. Na système wana nde yango bomonaka ba yo kanaka no po ba longola population idée wana na mutu. La MONUSCO azalaka ensemble na ba occupant ba créer idéologie ya colonel Mamadou Ndala. Ake na Kivu armée congolaise ba pesi ba plan de guerre attaquer ba rebelle na ba plan ba pesaka de guerre pour attaquer ba rebelle et attaquer ba rebelle mais yela rayo landela on a renseignement militaire ayo mona que quand il y a plan de guerre ba pesaka ezala inde pas ma propre population na emoko ye pa yo chanter famille na ndenge na komi ko boma ba rebelle wana na ndenge solo ba rebelle te mais ba occupant armée rwandaise bakotaki na ndenga solo ale Kagame yo mona moto ya osimza to tous balukaka congolais mona Kinshasa bapete balara matati na Kivu pona assassinat colonel Mamadou Ndala na kangi parenthèse wana. Donc nyonso wana na talisa bino rôle ya MONUSCO na Congo bazalaka wana pona ko renforcer occupation rwandaise. Donc bomonaka armée ya Kagame outi na Kigali bakoti na Kivu bakotaka jamais na ba tenue militaire et tout ça non bakotaka na sous forme ya ba fermier bomonaka ba fermier o bazo osala bilanga na Kivu bazande ba militaire l'air ba ye wana place ba petaka ba tenue militaire ba arme place bazo ba stratégie to dalaka na base ya MONUSCO o eza na Kivu. MONUSCO mutaravitaka ba soda ya armée ya Kagame o bazo boma batu na Kivu Ituri partout wana nyonso na Kivu bazwaka ravitaillement na bango biloko ya kolia ba tenue militaire ba tenue ya ba policier ba congolais ba tenue ya FARDC ba arme ba nini MONUSCO mutapesaka bango biloko wana tout. Renseignement ya occupation na Congo place tout ba base ba tinyo na tout esimami na maboko ya MONUSCO. Ya bomoni ndeko na biso bo comprenaka te pourquoi ba ndeko na biso ba inyelele ba matiti moto na niveau ya Équateur MONUSCO accompagnera ba occupant ba Rwandais bo mitunaka te. Comment armée ya ba Rwandais zalaki accompagner na MONUSCO po ba bundisa ba inyele na Équateur le ba pelisa moto. Parce que MONUSCO azali ensemble na ba Rwandais. Bobo sanate que MONUSCO azali branche ya Nations Unies. ONU azali moko ya ba occupant ya Congo. ONU yende mutu asali otomoni États-Unis, France, Belgique, bamboka ana o bazo konza Congo lelo bazo souhaiter balkanisation ya Congo.
oni muta simbi masolo wana nyonso nde na yebite bino na vidéo précédente kala mingi te soki makambo totelemeli yango te ti 2020 secrétaire général ya Nations Unies osala déclaration officiellement que Kivu ekomi annexe na Rwanda. Donc MONUSCO wana bandeko na ngai partout boza na Europe comme na Congo, il faut pas cibler na nous il y a liboso MONUSCO. Soki batumbi base ya MONUSCO, ba soldat ya MONUSCO, ba beti population pena ma chaque population ba telemeli ba que non botika mabele na biso bokende. Ba tumbi ata 2 soldats ya MONUSCO, ba bomi ata 10 ou 20 soldats ya MONUSCO, ezala na Kinshasa, ezala na Maniema, ezala na Kivu, partout place batie ba base na bango. Boko mona eloko moko esala ma lumière pour na libération ya mboka na biso Congo. MONUSCO wana MONUSCO bandeko na ba Congolais. Zakari Baba ce cas na kiliboma kiboma na lobara pe vérité mo wana concernant MONUSCO wana na vidéo mo na landa ka le bi MONUSCO il faut batika mboka na mto bakende azana kati ya occupation ba biloko mto lo ba reza vérité aloba yango pamba te parce que MONUSCO même bango nde mutu ceux qui boze bati na zo informer mno lelo bango mutu basala ki plan ya ko éliminer colonel Mamadou Ndala. Tango babengi colonel Mamadou Ndala akende ko ravitailler pa na bango babiloko ya kolia ke uti na gouvernement ya Kinshasa bango nde mutu bazwaka major wana to capitaine wana nde balakisa ke plan tout positionnement tout ya colonel Mamadou Ndala to bango bazali na ba hélicoptère likolo colonel Mamadou Ndala zabunda na combat terrestre bango mutu basala ba schéma na nyonso po ba éliminer colonel Mamadou Ndala. MONUSCO obozo mona MONUSCO na bandeko nanga ba congolais ennemi numéro 1 ya Congo, occupant numéro 1 ya Congo ezali la MONUSCO. Il faut totia bango misu totia bango poa babima na Congo, faut ko banda ko boma ba soldat ya MONUSCO boromona eko fongola biso lisusu couloir mususu pour na processus ya libération ya Congo po bazali moko o basimbi pouvoir ya occupation na Congo makasi ravitaillement ba armes ba tenue militaire biloko olia tuta MONUSCO mutasala yango bango mutu bazali ko représenter ba lobby wana o bazolinga ba balkaniser Congo na kati ya Congo ba lobby wana ba contactera kanambe te ba lobby wana ba bengaka la MONUSCO ndar bozo mona ba coltan ezo mata ba nini ezo mata ba ba or ba cuivre ba nini MONUSCO mutasala ba opération na tout ya ba lobby o baza libanda ba bomba mana sima ba Rwanda MONUSCO nda représentaka bango na Congo ba kilo ya ba coltan les réseaux carbone ezo kenda ba différents pays MONUSCO mutazo tala za o surveiller ba mouvement tout ya ba lobby canadien, américain, français, anglais, belge, israélien bamboka na o ba ota Congo na mikakatano lelo do bandeko na nga ba congolais na beti sete nga maître mutombo na bilili ya maître Jérôme totia misu na ba premier occupant ezali la MONUSCO. MONUSCO c'est qui te neutraliser bango to bengani bango na Congo en tout cas bo ressentir une grande partie à force il y a ba occupant rwandais, ougandais, angolais et aux ala déjà neutralisé après là to yo créer stratégie na tout ta bango poids en tout cas ba libérer Mabela Congo o nazala na ngo pona fongola bino vraiment comme le solo grand dossier na mesta na bilili ya maître Jérôme yango wana concernant ba occupant numéro 1 la MONUSCO. Merci, en tout cas je crois que Mike Alimboli a très bien apporté lumière na batinyoso basala na moi confusion ou bien basala moi doute puisque même à ta élimination à Lumumba ezalaki Nations Unies même à ta élimination à Mouzé ezalaki Nations Unies puisque na yebi je me souviens na pourquoi mort ba période à Mouza vana longwa Kinshasa na pourquoi mort tozalaka na aéroport wana na pied de l'avion na moni général mobo ya MONUSCO aye papa moi ya RVA benginga lobi mwana na ngai yaka omoni moto oyo ya général oyo ya MONUSCO oyo aye ya Nations Unies oyo koya aye boye seke muse bakoboma ye puisque ye partout bakendaka azala lokola éclaireur mpo bakende kosala bakuwa sitela yenga pays wana me na bosani tala bapériode wana nazwa yango avec beaucoup de légèreté et puis bino mo boye omona Nations Unies jusqu'à l'heure actuelle dans la mission la plus importante de bagangaka pour la mission importante na ndenge ba occupera pays baza ko piller pays na biso na sens ande ba benga la mission la plus importante mais na ndenge na biso ba congolais c'est la mission la moins importante puisque na présence na bango to perdre
12 millions de Congolais. Na présence na bango to perdre plus de 5 millions ya ba Congolaises violées. Na présence na bango baza ko piller ba bomoni ba force commune ba nini ba biloko wana nyonso za ko salema na présence na bango. Mais quand même il faut to mituna c'est que bato jeni no baza ko jouer. C'est qu'il faut to déjouer bango comme ça to ba bato baza caché derrière bango et puis bango normalement yango ya bomona ke ba période ya 61 secrétaire général des Nations Unies na bosani kombo na edaga soki na nyana za kombo moye na kombo abiza akufa na Congo mais tala ba sacrifier ye na tina niveau ya pona olakisa ke Congo ndenge za boye danger politique ezala terrible en moins to loba na Mike to sala mission politique mais to au mona qu'il faut to retarder au moins muke puisque ba comprendre bisoté ndenge tolobaki wana ke non ba politicien na biso ba politikaire na biso musu baza ko danger na ba requin nde bomona na ba mai boye mais ba otikala toujours vivant bazolia bango te bazosaka na ba lion mais ba lion bazolia bango te ba otikala vivant alors nde omona ke secrétaire des Nations Unies a kufa na Congo pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies mort a kufa na territoire moi et puis territoire na basali yango rien pour comprendre les dangers politiques ya Congo eza blaguité na yango il faut vraiment tout la stratagème na ba stratégie na ba tactique na ba technique mususu pour que batuana to tia bango maboko en ce moment-là Congo ezala libéré. Alors deuxième question ezali moi la fois passée d'abord il faut accompagner on a moins situation la fois passée Toloba et Lokoana Jean Jaurès Saloba quand l'homme ne peut pas changer on appliquerait quand les hommes ne peuvent pas changer les choses ils changent les mots. Quand l'homme ou bien un politicien ne peut pas changer les choses dans le Congo, ça va changer les mots. Alors, deuxième question est le rôle nini yozomona Félix Tshilombo au jouer puisque dans les réseaux sociaux c'est comme si il y a même une confusion entre les Congolais, ils sont sérieux, ils sont moins sérieux. Il y a même journaliste Fabien Lobaï que non, il y a la guerre qui existe entre l'IDPS na Pareko ils ont profité na nani alors n'importe quoi répondre batuna na ba rôle Tshilombo au jouer puisque tout le monde a multiplié toujours ba mot les 19 aloba que ceux qui to tira Kanambe a traversé biso ba Congolais to comme plus que esclaves ayo loba susu que non ndenge zana Kanambe ya benga eudu Kabila ndenge za bo soki les 19 a marché sur cadavre na ngai nga mutu liboso a marché sur cadavre na ngai donc ça qu'on multiplie voilà ta lo ba susu que non ba militaire ndenge za bo comme ils sont des Congolais en tout cas bango mutu bazali na force ya ko tirer minduki wana esika ya Kanambe alors yozo lo bani. OK merci maître Jérôme tala esika Tshilombo se confusion le suna kata ba Congolais alors que non voilà ndenge za nezo senga force moto ou Taliban ka ba soldat o ba na kata Congo nde ba ko beta masasi na bango na Kanambe ta ba soldat o ba na Congo nde mutu ba ko benga na Kanambe na kata Congo bande kona na tali sabino ndakisa moko o bo comprendre ngai eza malamu pona bino o bo comprendre te eza mawa pona bino po bozo continuer ti lelo kolala na pongia ba bébé en envoûtement o ba envoûta bino depuis 2011 combien de fois Tshilombo awangani ba raconte ba sali na occupation rwandaise combien de fois kaka ye moko ndimi ke ya solo ba sala ki ba raconte wana awangana ki ke azwa salaire te na parlement ayo ko ndima ka azwa salaire na parlement awangani ba raconte président national na ngai ya Pareko vieux H moto ya mbonzambo ko atumba ba Ibiza partout na Italie tout ça Paris Belgique awangana ki après nini ayo ko ndima lisu ye moko oui c'est vrai bakutana na ba émissaire ya Kanambe na ezala na cadre baluka solution politique pour na Congo. Or Tshilombo fa bisa ba Congolais vérité Tshilombo autozala na Afrique du Sud bazo préparer car gouvernement de transition Tshilombo na butu ya lundi Tshilombo zala na Kingakati Tshilombo zala na Kingakati ko ndo kutana na Kanambe bona o éclaircir na masolo o bobeti yona Jacob Zuma président ya mboka o Afrique du Sud Tshilombo nazo ebisa eloko moko ozali entraîner na papa na yo congolais tout na lobi congolais nyonso apesaka papa na yo confiance na niveau moko o mutu moko ta ko imaginer
maloba na ye technique na ye ya kolobela façon na ye ya kozalela abanda obima comme ça dans mutu moko intègre sérieux mais na dernière minute le rôle ndamba aza juste ndambe fala la kita vérité za côté nini le côté za côté nini tu as comprendre que papa na yo Tshilombo o aza mowe lelo bembe na ezo traîner na Belgique ba Rwandais ba boye zo na Congo et bembe na ezo traîner kuna na village natal ne na Kasai ba chef coutumier ba zo réclamer na maman na yo Marthe il passe donc te bemba Tshisekedi na Congo lelo bembe na ezo traîner bongo pourquoi parce que a trahi des millions de Congolais oyo bandeko na bango batangisa makila po na ye mutu a entraîné yo na ba enjeu oyo zo sala lelo ba technique ozo jouer lelo koleka na ba média même si t'es mon papa na ndosa na ba Belgique koleka na ba média belge koleka na ba média tout le roi média za 4e pouvoir azo leka po ba mona e po ba pète importante na niveau mokili yango yo lelo komi ko jouer ba rôle wana yo uti ko kutana kana Belandi Tshilombo pona plan ya kanamba tunyo motuna soki o convaincre ba congolais ya la diaspora congolaise bandimi bakoya ko participer na gouvernement de transition a rassurer yo que a ko toucher ata mon côté pour ba pétier déjà ordre na Paul Kagame a toucher ata diaspora mon côté pour epesa image na mokili ke gouvernement ya mbala oyo eza pena véritablement ya union nationale esangisi na bacongolais bazala na la diaspora congolaise na baoyo baza na Congo Kinshasa na baprovince nyonso eloko oyo okende kokutana na mpo bosulela yango wana sikoyo ozoyebisa bacongolais vérité te au moment où na période oyo congolais aza na besoin mboka esokwama rwandais tout asala libanda ya Congo mais yo ozobomba koyebisa bacongolais vérité ke na niveau ya occupation oyo il faut manduki na force ya la diaspora congolaise oyo bazoloba vérité ke Congo eza occupé bakita batia maboko na population congolaise oyo baza na Kinshasa population congolaise plutôt baza na Kinshasa mpona kotindika occupation rwandaise babima libanda ya Congo ozolinga koloba yango te bandeko na nga bacongolais boloba nao na Tshilombo obengaka ye Hippolyte Kanambe te pourquoi botuna nao Tshilombo question wana yo ndeko Eliezer mercenaire journaliste mercenaire yo mutu osalaka na ba émission mingi na ba oyo boza na niveau ya France bosalaka nde ba émission par téléphone botuna ye nanu boloba na ye nanu résistant Mike Mutomba lobi totuna ona motuna oyo obengaka jamais Joseph Kabila Hippolyte Kanambe te pourquoi na réalité Congo ezali sous occupation étrangère un parlementaire na parlement européen alobi yango que Joseph Kabila est rwandais pourquoi yo olobaka yango te pourquoi bango kuna ba reconnaître que Congo ezali na occupation ya ba rwandais pourquoi yo olobelaka likambo ya ba occupation te ya ba occupant te pourquoi olobelaka likambo ya Kayemba te ezala occupé na ba angolais peut-être po mama na ya azali angolaise yango kote kuna pe babeta ba carte mobile yango alinga olobela likambo ya occupation angolais te na niveau ya ba même ya Kasai azobeta c'était en tant que Kasaïen de père. Merci. Donc bandeko na nga ba journaliste o bosalaka émission na Tshilombo Félix botuna ye motuna oyo nga résistant Mike Mutombo na lobi na mino botuna ye obengaka ye Hippolyte Kanambe te pourquoi olobelaka jamais likambo ya occupation rwandaise te mpo na nini oyo mokili mobimba emoni na mundele balobi na parlement na bango ke Congo ezali occupé olobelaka likambo ya occupation angolaise na Kayemba te pourquoi botuna ye motuna wana merci. Merci, je crois que batinyo soba landio et sikoyo toza la fois passée na lobaki yango na nino na ndenge ya ba journaliste babenga yango adrénaline discours, c'est-à-dire ba question si pas ba information oyo un journaliste akoki kobimisa oyo ekozwa ekomema même vie na ekotia même vie na ye na risque ou à danger, c'est ça. Alors ba Eliezer bo prouver biso ba Daniel Zododo Safu bo beta batolo ba Mike Mukeba bosala groupe membre ya ba journaliste soi-disant bo kende bo tuna Félix Tshilombo a explicité opinion congolaise na po basa na pays comme pe biso bato na diaspora. Alors pourquoi? Puisque hier rien ndimi ko jouer ba rôle wana c'est que quelque part ça on se sentit asa capable et alors on n'allait jamais capable banda ko embrouiller bateau mais yo mo yebi ko ça na ba vérité mo boye oyo yebi on to loba que non
il y a ça qu'on a na ba requin mais ba requin bazoli a été la preuve yango c'est ça la politique d'après bango oh politique ndenge za boezwa dimension mususu ezala sur politique neto ya kalate l'art ya kokosa mais erosue comme l'art ya komemela batu bonheur c'est ça nouvelle définition c'est pas la nouvelle formule ya politique art ya ko gérer cité il y a comme même la bateau bonheur puisque bateau on a qui va accéder à pouvoir mbala mon côté et c'est un individu qui se dit que non moi je suis capable il y a que gérer ba richesse aux un pays na répartir équitablement entre ressortissants ba pays et en ce moment là en créant ba job ba justice sociale tout ça na au pesa tout court il y a politique mais je me suis parlé même na ba théorie à professeur Philippe Zimberdo et en ce moment-là et même na réflexion politique, pensée politique, philosophie politique pour comprendre. Alors toké siko na dernière question ezali oya soirée pour clôturer soirée lelo puisque balobara d'abord avant bato lobango balobara que un peuple en état de la révolution est invincible. Au moins le peuple sur un état ya révolution azalaka invincible. Au moins na oui ko compléter on est balobara que colère ya peuple la colère ya peuple est plus qu'une bombe atomique. Omona balobé loko wana. Alors les lobiso ba congolais qu'est-ce que tori ko sala pour que tolongwa na boumbu oyo puisque moni même soki complicité eza makasi nde tomona complicité ya communauté internationale mais soki eloko nini oyo biso stratégie ni stratagème technique tactique au moins babilo ni tokosala pour que tolongwa na biloko surtout bato baza na pays évidemment baza na raison olobake non en tout cas bango mutu ba libérer pays bato baza sur place na terrain mais il faut baza na ba technique na ba tactique romona na ba stratégie ba stratagème pour ba arriver na ngo alors ndeko mai ko kopesa ndenge nini i égard ya OEP muninga na oyo résistant Dadi à Lobaki okuyi ko expliciter ngo sur très bien et puis torokende pe na quelques présentations pour na mbongo ya Imperium oko mélanger yango puisque même ba technique wana au PCC ngato contribuer ba fond to sala na fond moko boye pour que to tinde la bateau basa na Congo pour bango basala opération wana alors kobosa na olobela mambo Imperium te na mono ndape na quelques cartes ya bateau ba pesa Imperium si bien belé ba retirer ba carte na bango alors on a niveau na biso ya Cape Town to s'organiser awa to benga yango ba benga yango ni fonds de soutien pour la démocratie en RDC. Pour un fonds de soutien pour la démocratie en RDC, c'est comme ça que biso na territoire na biso ya Afrique d'ici là on a précisément na Cape Town au leto benga ombongo Imperium to komango fonds de soutien pour la démocratie en RDC. Donc c'est comme ça. Alors on a parole Mike. OK na lombango. OK, merci mais mettre Jérôme na no pesinga parole. Je crois bandeko na ngai au besoin à niveau de Europe, Amérique, Asie, ba résistant patriote nyonso. Autozo dans la même discipline, même idéologie pour na osikola mboka na maboka bapaya. Ndeko na ngai mapinga dadi ba moto ba taka vina e. Atie vina na mopepe pour na osunga Jean-Pierre Bemba. Gombo ko sikola mboka na maboka ba Rwanda. Mazala qui dessus parce qu'il y a une carte ni n'était Jean-Pierre Bemba betana ba occupant. OK, patron Jean-Pierre Bemba zala Yuri Museveni. Abimita qui idée moro pena nga tant que résistant na maître Jérôme Okito azana simabilili o les patriotes soutenir qui vraiment idée na makasi. Et ça parmi ba stratégie makasi o ebimi à niveau ya mboka Cape Town na Afrique du Sud. Bande konanga yi ba patriote besoin en France, besoin en Angleterre, besoin en Belgique. Oh, besoin à niveau à Suisse, besoin à niveau aux États-Unis, besoin à Chine, et c'est un élite batakota bamindele moto, et c'est qu'à tout aux alliés. Bah bro qui peut être bamindele quand on a autant Congo la mieux l'histoire à Monesco. Surtout bah oyo bazali na Congo. Parce que na ba pays na bango to combattre bango mais to zala vraiment limité mais na Congo surtout partout na territoire congolais. OK. Donc ndenge za na bande konangai il faut tout ça là. Au moins ndenge na lobaki il faut bureau central ya stratégie pour ngama na niveau ya Europe.
bozwaka baide oyo ezowuta na bapays to barésident bazali boanalizaka boétudiaka yango to baformule totala mpo tomettre yango na application. Il faut kobanda koboma bafrançais babelge baaméricain baanglais bacanadien baisraélien tout oyo baa na kati ya kobanda koélimine bango physiquement mpo bango wana nde baza bavrai occupant bango nde moto basali bango nde bavrai lobby donc tozobeta lisolo ya balobi bamultinational eza nde bato wana. Il faut kobanda koélimine bango na niveau ya Congo koorganize barésident oyo baada na kati ya Congo kolukaka bato wana moko moko kobomaka bango kotia bango idéologie bakende kotia moto na ambassade ya États-Unis na Congo batie moto na ambassade ya France batie moto na ambassade ya Belgique, Israël, Canada, Angleterre. Bandeko nanga ezali pe parmi ba moyens oyo kofongola couloir pour la libération à Congo. Il faut que banda ko toucher bato wana na nzoto même na mboka oyo Afrique du Sud grand prêtre oyo Mandela bien qu'azali na ba vie na ba ko comprendre que formule asuka pour esengeli to sala pour non que la mboka na maboka ba apartheid oyo pour colonisation pe ezali occupation. Il faut que banda ko boma bango ba comme ko boma ko ta ba bombe na ba mall ko ta ba bombe partout ko boma yango na nzoto na bandeko na ngai initiative idéologie oyo uti na Cape Town awa. Il faut que banda ko boma bato wana na Congo même na Europe bisika bozali okutani na couloir beta e makofi te moyen dali boma e comme ça ba politique oyo Belgique, France, États-Unis tout à l'heure ba beta ba congolais matas ba américain tout ba lamuki ba ndo yoka ba politique ba mo beta na ba congolais matas problème ni l'air ba oye ba vrai problème et au créer le comme tout na niveau Nations Unies wana na tribune wana to banda ko boma ba vrai occupant ba vrai occupant to le bakango la fois passé même président national à Paroko le bakango alobi ba Rwandais baza bien même pas 2 millions ba tous wana ba congolais ba peta bango force na ba occupant no na ototangela to banda ko boma ba mindele plateau dali to betaka masolonga na mettre comme ya bana ba kola bo bani mais to mona ba tubo tsaka onka na ba légèreté ti le ba mende ba ko nyolo ba n'importe quoi du coup to ke na formule musutu po na ko sikola Congo to banda ko boma ba mindele wana o bata ba occupant ya mibale toujours na processus ya ko libérer Congo. Je crois que na ba pays nyonso tant ba s'organiser le lenge ni to ko sala poto libérer mboka ba lukara pe mo ba moyen moko financier auto pays ba fond ba lukara ba fond ba sala ba appel parti pona ba ravitaillement ko somba ba équipement sengeli yo c'est important ko somba tout ça. Alors biso to la déjà na caisse numéro to lançara déjà premier appel na 2011 tant au président Moïse président national de l'IDPS Tshisekedi wa Mulumba asengara bato basala contribution ya mbongo ya impérium mpona bato ya bilamba makasi po bosana te ye moko alobaka yango mpona bato ya bilamba makasi eza banani basoda awa na Cape Town organisation wana esalamaki bakarte même yango oyo oyo ebimaka omona bakarte yango oyo ebimaka organisation pene esalamaka bato baparticipaki bapesaka quand même bacontribution na bango na mbongo mpona changement ya Congo mpona kosikola Congo na appel ya président national ya IDPS na kotanga bakombo na bango ya liboso toza na ndeko ye moko aza na nsima bilili maître Jérôme Okito carte na ye yango oyo kombo na ye yango oyo ya mibale toza na ndeko François Mouya carte na ye yango oyo kombo yango oyo François Mouya ya mitatu toza na Eric Milambo kombo na ye yango oyo toza na Medo Ilunga kombo yango oyo awa toza na Jérémy Onyembe kombo yango oyo awa toza na Honoré Mulumba kombo yango oyo awa toza na Sele Kongolo kombo yango oyo awa toza na JPMP Bope kombo yango oyo awa toza na Peter Lukozi kombo yango oyo awa toza na Sami Kambilala kombo yango oyo awa toza na Justin Kalom kombo yango oyo awa toza na Olivier Chinyoka kombo yango oyo Olivier Chinyoka awa toza na Adolphe Mbungu kombo yango oyo toza na Papi Sukami ye moko
Ingénieur, Mukusa Talo. Ingénieur, on participe quand même pour la masolo et on libère Mboka Kombo Yangoyo. Mais tout ça, on a tout ça, moto bon, il a révélé le mot. Moni pourquoi on a les gars na caméra na mona na raté. Puisque on a menança ba pasteur, ba pesa ba mbongo ya Imperium. À tel point que comme Marambongo et Beta le rôle à moi retour, tout mona ba pesa so même gestion ya mbongo anate et kenda wapi. Il y a un moni na mo bata manasi ma caméra puisque vraiment na menança ba pasteur et belé na ba église na biso na ba ingénieur na ba commando au mari. Era ukota bo sentiment que a bêtisseur ko ba pasteur ba comme juste il faut ba pesa mbongo Imperium tozo ba menace to sala do menace ba pasteur ebele neti ngamu qui vous parle ngai Jérôme Okito a o continue mai. OK tozo na ndeko na biso Oscar Simbango kombo yango tozo na ndeko mutudu awa Robert Kalama Kombo yango. Les ébélés ont continué émission. Ok, merci. Donc, ma carte des ébélés, dans la bande de communes, tu vas retirer ma carte, na bango déjà. Oh, déjà ma carte, oh, là qui réservé, bon, maman qui n'a rien, moko, maître Jérôme Okito, to ligne quand même te présentant, on a une mission pour comprendre, jeune, il de fait, banda ko beta banda kala, au moment, bande ko ba contribuer, bambon, on a bango pour na sustimbo kana et sikulama, mais le lot, tu le mbazo continue, kota la aventure, comme ma journaliste mercenaire en France, oh, ba ko landa formation de ni babim ta population, alors on a kokos la nabino yangoana, ingeta, et comme prochainement binomo bomoni conscience sans conscience n'est que ruine de l'âme na makambo Congo si tolingi vraiment to libérer Congo il faut vraiment biso à la série vraiment to senga to à la série mais sérieuxité on est senga partout leader nyoso aza ko mibenga leader aza la série na batu ya troupe nae mais ce qui leader aza série te na batu ya troupe c'est là où ça pose problème vraiment eza mawa mingi tozala na conscience Congo so eza na niveau oyo ezali étant donné que ba congolais baza sérieux te vraiment ba congolais baza sérieux te yango moni que toza na niveau oyo lelo tout le monde aza ko s'improviser leader même muto akoki kozala leader te na vie mais il se fait passer pour un leader. C'est ça le grand problème ou drame toza nango toza na ba mercenaires mingi baza na scène politique na biso ba envahir et toza na ba journalistes lisusu ba mercenaires o baza ko comprendre sens ya combattre sens ya libération te c'est ça le grand problème au toza nango et vraiment ezala ki maître Jérôme et comme prochainement na saluer maître Baïgon très fort na saluer maître Okito Leg Nanga na saluer tous les résistants à monde et na saluer Elvis Mateta moi na ONI britannique et comme prochainement ingeta